Les hommes passent, mais les institutions restent. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, la diaspora partout. La confiance de fidélité, Oyobope Sakabiso. L'Assemblée de l'édition Mokalolo Tokosola Nengenini, Bakalda surtout la course présidentielle, Bavotaki avec impact dans l'idéologie P, Trobeta Souma Solo Nengenini, Diaspora la Belgique, Bavotaki P, la village Mawa Boyebake, en tout cas, attends le Baké Koulezali, Moka Momobondo, Mini Zali, Bandoki, Batalo Kouta, Balbarango, mais population Mawa, Bavotaki Kitoko avec impact dans l'idéologie. Kaka ndenge tonti kosola ba sommaire boye bake esali bien makasi komona ndenge nini ba candidat sur la course présidentielle ba voter kitoko mukola mercredi le 20 décembre 2023 image pe commentaire. Deko ya Congo boye bake ba élection le 20 décembre 2023 et les kaki avec impact dans l'idéologie. Ba candidat nyoso ya course présidentielle ba voter ki neti na centre Oyo Tomonaki, numéro 20 à Union Sacrée, Félix Tshisekedi Tshilombo, a qui voté à Zalaki la première dame, Maman Denise Yakeru. A Kotaki Kitoko, na kati ya centre, malgré la population, Bazalaki Ebele Wana. A l'écart qui va procéder Union So, le col à enregistrement peut pour la barresse, Kakandenge et Zalaka. Nasuka ya masolo asepela kinenge peuple ayaki kovote kitoko. Ebongo na mopanzi mususu boyebake mwana mboka Martin Fayulupe ayaka kovote na Athénée de la Gombe. Bondi melangaike ayaki ko remplir ne devoir civique na ye avec impact na idéologie. Alekalaki na ba étape nyonso ndenge kaka ezalaka na opération ya vote. Kutu alobaki ke situation ezalaki favorable na centre wana. Le matériel ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai dans quelques endroits on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi j'ai voté calme. Et bon, les prix Nobel de la paix, moi Namboka, le docteur Denis Mukwege, Yepekaka, la Athénée Wana Kalina, Bondi Melangaike, à se conformer à l'exigence de CENI pour ne remplir des devoirs civiques qui toquent. Ça se passe normalement dans ces bureaux, dans ces bureaux. Je crois que nous attendrons les résultats qui viendront de toutes les provinces et de tous les territoires avant de pouvoir nous prononcer. Même exercice Natoni Boyamba, Europe, Azali candidat à la course présidentielle, il peut rappeler ça qui devoirs civiques qui toquent. Nous allons observer ce que donnera la compilation et au moment opportun, nous en parlerons. Je suis satisfait de la date qui était prévue et rien de tout ce qui provient de l'humain est parfait. Il y aura aussi quelques imperfections, mais cela ne détruira pas les Congo. Tokedaki pe lisusu na paroisse certaine à Gombe. Kuna pe tomonaki candidat mususu ya présidentielle Mwana Mboka André Massalu a voté pe kitoko. Je demande à l'ensemble de notre peuple de voter, c'est notre droit en tant que Congolais et de veiller jusqu'à ce que le vote se termine dans de bonnes conditions jusqu'au niveau de dépouillement et l'affichage des élections bureau de vote par bureau de vote. Boyabake comptabilité des votes à urne et ça étape moko kitoko mais publication de yango toza cause la pogno so eleka kitoko yango biso Betisika Kambonda. Boyabake atako boyabaki ba élection ko zalate mais ba chef de la confession religieuse bango ba voter kitoko. Bon le Congo nani yango alobaki ke ba élection et ko salemate na badate o seni ataki boyabake les chiens à boire la caravane passe. Bondi Melangaike, ba chef de la confession religieuse, bango pe ba votaki kitoko avec impact dans l'idéologie. Nancy awa les cardinaux fridolin en bongo, yepe ayaki ko remplir le vote civique avec impact pe idéologie. Donc à lancer message que bisonyo sur ba urne kakaboé. Le souhait c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qui vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants.
Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Et bon, on va passer bon, dit que le chef spirituel, l'église qui manque, c'est Yépe Azakri ba urne avec impact dans l'idéologie. Moi, Namboka Simo qui manque Kangani, à côté de qui paie des forces civiques qui t'accordent. Nanga Bobosusu, bon, dit que archevêque qui a donné Kamba, Yépe na bureau de vote Yagnalema, à Kena qui rappelle des voix civiques naïe. À saluer qui kitoko, organisation et ma processus électoral et surtout, Dengue et l'équipe na délai conditionnel. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et félicitations à la cérémonie. Na diocèse Idiofa, bon dit que Monseigneur José Moko, Yépe a rappelé des voix civiques naïe kitoko. Koutou a la population. Ba emboîté ba panae. Cette adresse ya kopé sa topé ko boya kopé sa mandala mutu et ça kala ba urne. Toye ba ke nyonso o to ko sala ya ngonde e ko sala ke mutu aza 5 capo a diriger ba institution République démocratique du Congo yango biso. To betisika kambonda. To aussi ko dans ba sommaire que ezali mbala liboso ba congolais étrangers ba voter to na neni ni elekale kuna na Belgique mingi na ambassade ya République démocratique du Congo. J'ai décidé de venir à l'ambassade de Belgique en ces jours pour remplir le devoir civique. Cela a été fait et sans problème en tout cas. Il n'y a rien à signaler en termes d'incident. C'est la fierté de venir voter. Cela me fait la joie pour me faire voir que je suis vraiment une Congolaise. En tout cas, le scrutin se déroule très bien. En tout cas, j'étais surpris de la rapidité et de la compétence des agents de la CENI. J'ai passé moins de 2 minutes pour faire mon choix du candidat président. Je me suis fait enrôler au pays, précisément au Kassai-Oriental. Je suis là, j'ai pu voter, on m'a donné l'opportunité de voter mon président que j'aime bien. Le président d'abord, l'ambassade représente notre pays. Et de deux, dans le pays, il y a la tranquillité, il y a la paix. Tu viens, tu sais ce que tu as à faire, tu choisis la personne qui est désirable à ton cœur et tu sors tranquillement. Moi, bien de le faire. Je crois que tu es en bonne émission. Mon docteur m'avait retenu, je ne pouvais plus rentrer dans mon pays. Selon ma reporter à école au Batamari partout, on constate que moi, ma cocoson est qui la partie Est de la République démocratique du Congo joue il y a ma vote. Moi, na Congo, boye bake, na ba élection oyo et c'est le maki mercredi le 20 décembre 2023. Malgré les cas qui kitoko, bondi melanga ike, moi ba kokoso ezalaki lokola na Ituri, Chopo, pe na haute ouele, la partie Est de la République démocratique du Congo. Retard ya kofongola ba bureau de vote, affichage ya liste ya ba électeur, na ba déploiement ya ba kit électoraux, na ba centre misusu. Na Ituri, bondi melanga ike situation ezalaki malamu te donc sur 26 centres de vote oyo ville azalaki nango 3 ezalaki te surtout oyo ezalaki pene ya kan ba déplacer. 3 centres wana ezalaki saccagé na groupe ya ba incivique oyo bautaki na kan ba déplacer po souci na bango ezalaki ba voter ba candidat ba territoire d'origine na bango à partir ba bureau de vote oyo ezalaki implanté na Bukavu. Or possibilité wana ezalaki prévité na CENI. Donc ba bebisaki même biloko ya vote. La police a ko intervenir pour na ko remettre hors de la retard pe batu misusu bazaki ba blessure na ba arrestation ezalaki enregistré. Quelques bureaux ezalaki délocalisés pour leur permettre aux électeurs d'exercer le droit de vote dans Bango. Dans le Béropé, bon dit que moi ba incident ezalaki. Maintenant so boye ba ke eleka ki kitoko avec impact na idéologie en obiso. Betisika Kambonda. Toujours quand la vote ba de coller la goma pe eleka kitoko malgré ba retard ya ko fungola ba centre misusu. Ndeko ya Congo, tango toye bisaka biloke, mbonda ekolo, ezakala ba reporter partout, mingi, bochaka tembe, boye bake, ba reporter na biso, oyo, bazaki na goma, ba pesi biso sango kitoko, ndenge nini, basolo ya kula pe elekalaki, boye bake, na basete biso sur la goma, ba fungula ki retard makasi, malgré population bazalaki wana depuis 6 heures pour la voter. Boye bake, ezalaki pasi makasi et surtout que, ba misusu, ba komo na bango, ezalaki te, na ba liste. Nous avons constaté le retard d'ouverture du bureau de vote, retard de fonctionnement des machines. Nous avons constaté que les témoins qui n'ont pas de fiches où ils doivent remplir pour qu'ils passent au vote. Mais il y a quand même un incident majeur. Si après-midi, ils ont quitté donc Nyonso et les cas qui toko. Yango biso.
Betisika Kambonda. Tolobaki yango basommer mingi na likambo oyo eta village mawawa boyebake nani akosala ke na village mawawa bamobondo bazalaka kuna wana nde ezali bandoki ya mwana mboka chef prince Ngavu Kitakita po ye akoki kosala mosala kitoko kutu population ya kuna bavotaki avec impact na idéologie Wilfried Samba azalaki na biso elongo. Nani alobaki ke na village mawawa oyo ezali na commune Nsele ezaka mboka ba mobondo babandi na basassin Luvunu bondi melangai ke na lobi yango 3 fois la Kikongo ezali ngo bongo lokuta tellement que na français balobaka la vérité finira par triompher bino moko boyebake village mawawa oyo ekumbamaka na yeboko les grands chefs coutumiers Prince Kitakita en tout cas mboka wana ezali mboka ya kimia oyo ezali kotambwisama na banorme moko oyo esengeli tala bino moko boyebike na mboka oyo bamobondo bazali na barebele ezosalema en tout cas kuna bavote eza kosalema te parce que insécurité ezali ya mingi mais awa na village mawawa bondi belangai ke population bazali vraiment mobilisé déterminé pe tongo ya mokolo le 20 babibaki kitoko na morale ya yemoko les grands chefs coutumiers Prince Ngavu Kitakita bakendeki kovote massivement po baremplir badevoir civique na bango bino moko bomona esika oyo tango seni aye afongoli baporti na ye tala population meke bango nyonso bayekaka po baremplir badevoir civique na bango parce que bayebi ke baza vivre na village mawawa oyo ezali kokumbama na ye moko le numéro 1 les grands chefs coutumiers Prince Ngavu Kitakita oyo balingi na motema moko yango population baye ko respecter mot d'ordre pe ko remplir badevoir civique na bango et belle population bozali komona bazali ko voter avec impact de la idéologie et bongo tango ye moko les grands chefs coutumiers Prince Ngavu Kitakita alongwenda kulaye poye alala kakata mawawa avifukana mawawa azate lokola bandoki obo ebike bafandaka na kingasala suka to la Pascal Moussala bango kokotaka na ba bureau pona ko bambako balokuta mais lelo vérité ezali vraiment triompher ye moko ne pas na équipe na ye bakei malembe ti na bureau ya seni tango a commis à ma mère botala les populations bayambie avec impact de la idéologie na ye poto voter puisqu'il y a les droits civiques donc j'allais constitution mboka ndenge lobi autono surtout à na droit il faut à côté la bureau ya seni a rempli la formalité na ye wana pe na mamo pazi abatami aponi oyo ba candidat o motema na ye esepeli tango pe abibi ye wana pe a déposé pe jeton na avec impact de la idéologie kobima na ye la katasal kaka liboso ya population bino moko boyo kanenge nini abetaki mbonda eloko nazo sepela na bakonzi puisque basali bato maile nanu puisque na bakisation nyonso oyo bato baza ko akize ngai surtout les faussaires o baza ko akize ngai vraiment ezali vraiment considéré te pa ya bakonzi eloko vraiment na sepeli nde yango wana puisque na biki bakonzi bazali vraiment ba intellectuel et bakoki ko sala eloko moko te sans que ba vérifier et na tango pe baza ko yaka ko kita na terrain baza ko vérifier bazo mona que non eza ndenge bato balobaki te donc mboki ali calme nyonso tu ezali calme esika mobondo azali bafotaka te bureau de vote eza te puisque nana kovanda wana mais ngai na mboka na ngai mawawa kimia vraiment ezali et prévane nga moko nauti kovote yango nauti kovote na vote mokonzi mboka na ngai bato bango oyo nyonso tu baye kovote mobondo moko na moni awa azali te donc bato nyonso tu baye kovote baza ba mobondo na ndimi te donc kimia ezali vraiment il y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Oyo ba pandinga yi ba sango partout par-ci par-là. Donc ezali ni le sens de fait. Bazali toujours pour ba sala ndenge ba ko déstabiliser ngai mais ngai nazali kuna te. D'abord nga nazali éduqué hein. Ndenge baza ko finga naza éduqué na botam na famille moko oyo bazali bien éduqué. Papa na nga na maman na nga ba éduqué nga malamu. Nazongisa ma finga wana te. Donc soki moto azofinga ezolakisa ndenge abokami na famille na ye donc nga naza moto ya toujours à droitire
oyo nazosongisa mboka na ngai na molongo kote mboka ebebaki nde na ye mpona bongisa village na ngai. Napesi nano liboso Nzambe merci puisque ye nde aza mobateli aza kobundela ngai na bakisation nyonso tu oyo ezali kouta par-ci par-là. Nzambe nde aza kobundela ngai e ya mibale napesi mpe population na ngai vraiment merci puisque batiki ngai te basimbi ngai toujours ndenge nalobaka tosimba na maboko po tokende liboso. Vraiment population etiki ngai te toza toujours ensemble na bango. Tellement que Kimona Meso ezalaki toko pende tolobaki que la vérité finira par triompher. Bon kabino moko chef ya centre ya Seni nini abeti lisolo papa ya kimia o ezali ko régner la village Mawawa. Te awa na Mawawa na centre baku kimia nango ya tranquille. Bapona mesali mona kimia malgré moi retard mais température na normal musale sali mona ngolo nzambe. Tout ezalaki même bapona menga ezalate. Monike bato bazé belé libanda seke ya kimia ezali. Soki ezala na kumisi nzambe na mokonza mboko poto ndima te élection ezala lelo. Et malgré ma difficulté élection salami nzamba zona. Et bongo ebele ya population ya Mawawa bautakile bamboka kati ya mike wana de manière que bango pe baya vraiment ko remplir ba devant civique na bango bino moko boka oyo batalokuta batandoki balbaki ezali boka mambobodo ndenge nini population babeti simbonda nazali moko oyo azwaki carte na ye awa na ye pe ko vérifier ce qui vraiment makambo ezali koleka malamu. Je suis très impressionné nazomona ba bureau nyonso efongwami ba liste ba fichier pe batu nyonso bazali très engoué pour na voter candidat na ye. Donc et surprendre nga na moni même ba chef coutumier bazali na mulongo bazali ko sala kolunga kotia loboko na kati ya nani tout ça. Oza na biso bien bato bazé ebele ozoma la population ndenge ezali toyo ko voter na biso kimia. Kuka tozali bien toleki na nzela kuluna ezali te mobulu ezali te tozali kolanda mulongo na mulongo. Oya imoni kombo na ena fiche ba fichier kuna ba pesi azu numéro na ake kuna pona ba a voter. Non climat ya awa eza en ordre, eza dans la paix, tout se passe bien, tout roule bien. Depuis le matin que les bureaux ont été ouverts, il y avait une petite dérogation, tout c'est là-bas la machine et tout consomme mes machines et bureau fungwami, liste est affichée, ba électeurs bazoya bazo voter dans le calme. Biso pe tozo c'est la tour na biso to voter. Tout se passe bien. Biso avema na Mawawa tola la kitoko, tout ça bien. Alors, il y a on est na sengi, batu nyonso o baza pe na balupa ngoto baya pe okuta na chef prince. Kwa chef wana azo sulula bien. Papa moko aumela santa tumutombele na élection. Yabo! Bondi belanga ike esika kimia ezalaka en tout cas bandoki bazali ebele. Pona koluka biloba loba kaka ndenge moko mokozi ya mboka fachi beto alobi ke bandoki ya Kongo bazali ebele misusu pe bango yelo balobaka biloba loba na mboka Mawawa mais lelo oyo la vérité esili koyeba na biso batuke mboka Mawawa ezala kimia pe batu ba voter kitoko avec impact na idéologie tokosenga na bakozi ya mboka en tout cas boyeba ke mwana mboka Prince Ngavu Kitakita azali vraiment mokitani ya famille o baponi na motema mboko de manière que atambusa masolo kitoko biso mbonda ekolo elongo na bakoko en tout cas to fulie mokoko sope to betele kaka mbonda po musala na emona ni kitoko bon mbonda baza bango te toza biso bien na pa après biso ba to vandi bien makasi kutu azobate na biso nde abombo kutu karate zo changer zo tie so presse munene zo banda banana bete ti awa na Mawawa na courant ba poto de to kataki bien papa to mele kutu ti moko ya lexi papa kutu asimbi biso kutu soka vandi makambo nyonso ebongi papa na ngai ava biso lingi da vanda. Toujours la cadre du processus électoral, Félix Tshisekedi Tshilombo a accusé une dame de l'opposition qui est la COP. Là, c'est pour bouger serveur à Seni, la faveur de Bango. La image peut commentaire. Ndeko ya Congo, bondi melangaike, ba élection et outil ko salema. Mokolo mercredi, le 20 décembre 2023, selon le respect, la date est prévue pour la organisation générale à la République démocratique du Congo. Mais il y a ezake
peuple congolais azalaki na ba urne malgré bisika misusu ya ba centre de vote masolo elekaki kitoko côté suite ya retard ya ba machine moi ba désordre ezalaki kutu bato misusu pe basikala ba ko voter te suite ya moi ba désordre oyo ezalaki causé na ba raison ebele mais oyo esengelaki ezala respecté ezalaki nde date le 20 décembre 2023 peuple a s'exprimer devant ba urne. Toutefois d'ici le 31 décembre 2023 boyebake peuple aza kozela ayeba na ninde molongi surtout na ba présidentiel le 20 décembre 2023 po malgré ba kokoso oyo ezaki na ngambo ya seni du moins ba candidat nyonso en général ba votaki tomonaki Félix Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, Denis Mukwege na ba misusu bazaki na ba urne donc mot d'ordre de seni ezalaki respecté kosonga mo mukesima ndenge tolandaki le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo abetaki mondake eza na organisation moko ya baris bazalaki contacté na opposition po ba attaquer serveur ya CNP ba bouger ba résultat po ba bimisa molongi na faveur ya opposition bondi benangai ke esali participer mawa et surtout que ezamba la liboso la République démocratique du Congo pouvoir en place à organiser ba élection pe azako accuser en même temps opposition la fraude électorale. Koutou Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ke déjà azana numéro ya firme wana mais boyebake na ngambo ya opposition et pas ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bango babwakisi en bloc ba accusation wana pona bango Tshisekedi nde azako préparer na kadima pour la tricherie nyonso oyo toyebi déjà partout dans le monde après ba élection ba misusu balelaka pe ba réclamation ezalaka mingi bref ya koyeba ezake Congolais azala besoin ya kimia donc oyo akoganye yende akokumbela masolo avec impact pe idéologie kozala na pouvoir to na opposition eza fait du monde tepo esaki kaka République démocratique du Congo ekumama kitoko et bongo la ngambo ya bandeko la biso ya législatif national provincial pe ba conseiller boyebake mutu atina kibino bo oze azate soki odefaki mbongo na ba banque to pe otekaki parcelle familiale en tout cas assumer ba responsabilité na yo moko soki pe omoni ke komo na ebimité soki pe okomidie mbika to pété yeba ke République démocratique du Congo et kozala kaka po les hommes passent mais les institutions restent $21 000 nde makambo na tout oyo total nde salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ya ba militaire ba policier ba médecin ba enseignant social nde ezala likolo ya nyonso et kozala bien donc député azwa même salaire ya $2,500 à $3,000 pe le reste bongo et quand on misala kitoko oyo et kobongisa social ya peuple congolais République démocratique du Congo et sengi congolais à vivre calme et surtout que ba minéral ngo to mona kaka oh ba étranger bazo profiter de mais tout oyo en tout cas tolingi 5 ans oyo akokumbela ngo mingi avantage social po nyonso ezala malamu oyo amoni ke azite midi mbika petika congolais à vivre la kimia de manière que Congo et kende liboso yango biso betisika kambunda la cadre de infrastructure boyeba ke Félix Tshisekedi Tshilombo a été inauguré 2 tours jumelles ya centre de financier de Kinshasa image pe commentaire ndeko ya Congo boyebake na masolo oyo etali ba infrastructure eza kobeta madada avec impact na idéologie na cadre ya kongengisa République démocratique du Congo bondi menangai ke centre de financier de Kinshasa kaka ndenge bozali komona 2 tours jumelles oyo vision chère ya mwana mboka Félix Tshisekedi etongami kaka na 18 mois pe inauguration yango euti kosalema kitoko ba partenaire turc oyo basalaki masolo yango basepelaki mingi na développement ya République démocratique du Congo sous impulsion ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na kosa bino te plan oyo esali kitoko pe bakongolais nde bakosala. Je veux un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Même Premier ministre, il y a Sao Tomé et Principe, après ça qui va cadeau, et pas un chef de l'État, la cadre de Misala qui toko oyo azakosala. Bota la bâtiment oyo, en tout cas, il faut aux alandokipo, au baby sayango. Biso monda école toko senga vraiment, tu vas combattre la biloko opo, les hommes passent, mais les institutions restent yango.
Betisika Kambonda. La cadre de l'infrastructure toujours que mon mboka Félix Tshilombo Tshisekedi a été inauguré 3 bâtiments dans IPLP hôpital général de Kinshasa ex Mama Emo et Kala Kindegeni Wilfried Samba Azalaki na Elongo. Ndeko ya Congo boye bake la cadre kakaba inauguration et infrastructure bon nimelanga ke hôpital général de Kinshasa ex Mama Emo et comme la standard moko international donc Abu Pia Makabu O lakele consommation médico la poto boye bake esili gouvernement aza kobunda po masolo wala elongo na mitu ya ba congolais botala bibe moko nani andibaki ke eloko la boye ekoki kosalema awa Félix Tshilombo Tshisekedi apesi hôpital général de Kinshasa eloko ya makasi et surtout que boye bake Mama Emo ezalaka sanité ya kosamba kutu ezate mais lelo ezi suka la ba valeur pe ekomi na kombo ya centre hospitalier universitaire Renaissance. Pour le ministre de la Santé, il faut que les Congolais mettent bien piaka, bazala kimio. Tu es un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Boye bake, nyonso o ezali awa, eza même na ba ascenseur po malade azala à l'aise. En plus, bokokuta nyonso o esengeli awa ezali vraiment kitoko avec impact na idéologie pe bazako tonga lisusu ya kitoko kaka lokola oyo ezala 4 niveau. Botala tila kati 250 métaux, 6000 agents na ba matériel ya kitoko. Inauguration kitoko na ye moko le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc kalate des efforts ezako beta madada a demandé que Congolais à ce pays là. Biso pe monda ekolo en tout cas eloko ya beseki to batela yango kitoko boye bake kaka na masolo ba inauguration mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akendaki lisusu kuna na institut supérieur pédagogique de Kinshasa ipe na Mokuse kuna pe babatima kitoko euti kosila avec impact na idéologie ba étudiant bakanisi ba condition mabe oyo bazalaka nango pe komona eloko ya kitoko batongeli bango ba étudiant basepeli makasi. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarre. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Après 60 ans, ne vision à mon mboka, Félix Tshisekedi Tshilombo et kosalema awa ya kobongisa ba université na ba institut supérieur. Yemoko akotaki wana avec impact de la idéologie po na ko inaugurer pe ko lancer ba travaux misusu. Boye bake 3 grands bâtiments oyo et salemi na faux propre ya République démocratique du Congo donc 47 auditoires, ba bibliothèque numérique, laboratoire, la grande salle de conférence. Axi oyo le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo asali bondi melangaike ememi souka ba réforme na ba makambo ebele awa la carte de République démocratique du Congo. Pe comité de gestion ba pesi chef de l'État trophée kitoko ya cadre excellence pour la masolo au étali éducation. La comptabilité ba salmo kitoko bien équipé pe bien climatisé donc bientôt ba restaurant stade na biloko ya ndenge na ndenge ekosalema awa. Biso monda ekolo en tout cas to souhaiter ma bonne chance na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo de manière que masolo na o asali établissement kitoko yango. Betisika Kambonda. À travers le portail à Seni Bake Seni attaque au remercier ba Congolais nyonso en général ndenge bazaki ebele kuna na ba bureau ya ba vote. Seni remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi, pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge.
Talandenge to comme la souka édition mokolo on a allé de la présenter avec impact et idéologie mais to aussi sangote ça pour autant to ebisa bino la sommaire ndeni ezala ki boye bake ba candidat nyonso ya course présidentielle ba ko voter kitoko avec impact et idéologie to la sabe pe sudeni mbala liboso ba diaspora kudo na Belgique ba voter kitoko pe to ta sabe ndeni na village ba wa population ba voter kitoko malgré ba document ba ke kudo za mboka mo bondo mais presque nga vous kita musala kitoko bravo vraiment. Merci la confiance et fidélité au Bopé Sarabiso. Merci la vie qui vous a vraiment ébélé pour l'Andibiso. Outo et Bandé de Souka édition Mokwale. On a à l'aide de la présentation qui a envoyé Baké. Cyber caméra et Zaki Bogo Mouamboka. Wilfried Samba. Pour Baké réalisation, pour montage à Mouamboka. Écrit ma tête à même à son estime qui peut maman. Me dit quand même même la cadre de rédaction. Ngalabino. Donc la prochaine masse collège à Zonité mais vous continuez à s'abonner massivement la chaîne Tout Nabiso Mondaya école officielle peu. Bon la activité la mieux to collection vraiment avec impact la idéologie. Ce qui ont osité, on devait faire mon bateau, topé au terrain parcelle de la famille, topé au devait la banque. En tout cas, nous avons monté ma assumer ma responsabilité. Là, so boy, t'as l'accord de parler on le terrain ma faux prix. Ce même pour eux sont de manière que aussi comme au mais il y a que les hommes passent, les institutions restent. Botika malamu, bye.